Salut et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi Ndekanaïb Sarabinoke. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Et puis, beaucoup vivre en go, bateau baza un peu pessimiste, beaucoup vivre 5 minutes, nakanisi, yango ezaku tout jeter. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Donc, avant la banda, sujet nangai, il y a le lot. Na lingi na sala moi mise au point moko entre bino batu bolanda kabiso parce que ba misusu bakanisaka avandika na ndako na ye afongole internet azolia ba chips donc avandi na ye donc azomona on dirait biso tozwaka tenter ou bien to souffrara te pour na kosalela bino be mission oyo. Je vais expliquer parce que donc tout ça la mission t'es pas total à commentaire mais total à commentaire parce que commentaire au bino chaka et puis ça idée moko total ndeng ba tozo réagir mais tout ça la raté mission na biso pas tout changer par rapport il y a commentaire na bino té biso toza ba professionnel surtout bimi na micro awa devant caméra to yebi makamunini tozali koloba mais na tangi commentaire moko et puis singa ina kanda pe seki singa parce que Congolais alingi ko dénigrer musala ya moninga na Congolais. Congolais alingi ko pesa valeur na musala ya moninga na Congolais te. Même musala soko mundela zo sala Congolais ko ya apesi valeur. Mais ceux qui amoni moninga na ye Congolais zo sala akoluka kaka ko dénigrer ko loba ba jar moko boy. Na teli commentaire moko mutu moko lobi obino faut bo changer donc bozo ka impératif il faut bo changer façon na bino ya ko sala be mission ba mabange likitro. De est-ce bino penza ba mabanga est boyebi o ba mabanga o ezali obiso to tia est-ce ça mabanga tozo tchong na 4 émissions to lobby ke tozo pesa mbote ngande na za na pesa ka mbote na base nanga o ezali na monde entier o ba benga nga o ba pesa nga pa idée ezali donc une sorte ya façon moko ya ko remercier bango est-ce que mabeza wapi et puis na sala ngo na suka botu na batu oyo na tanga ba kombo na bango soki ba yeba kenga na tanga ba kombo na bango avant nanda kuna ya mona gara na tangi kombo ezali omona ke esengo ko pesa esengo parce que ba participera indirectement na kati ya émission yo vandi na yo zolia chips na osoko za wapi ozolo ba une façon ko changer donc yo est-ce que 5 minutes ngo za yo ou bien boula moi 5 minutes za yo so lingi batanga kombo no papa ko ka sonité o pesi batangi kombo na yo kolobate que yo il faut ko changer ndengi ya kosala ba kombo est-ce que kombo oyo bato batanga ba kombo na bango est-ce que ezali obligation natanga ba kombo na bango be ngai moko mutu natanga ba kombo et puis yo zoko lobo biteke makambo wana ekota na ba mers na biso Mobutu kutu sese ko kungwendo azabanga asala ministère ya mabanga Mobutu kutu ayebanaki na monde entier donc président moko ala taratok ya Léopard na kan asala ministère ya mabanga Mopap ezalaki ni ministère mobima mabanga te pona mabanga Mobutu pa bazoyembela est-ce que Mobutu bando boy ata on a porté le losoki a en France aux Macron de tout celle qui a 48 heures information il y a JT à 20 heures ou bien à 13 heures ba lobi makamona été yo mona makwa on s'épela donc yo vandika donc il faut changer ba jara ya makamona yo za nani pour changer ce bato ba makam et ali remerciement donc ezali te que donc moyennant quelque chose ou bien nini batu oyo vérifier batu oyo batanga bango na kombo ezalité que oba ebisinge fo tanga pa muto ko tinda na tanga kombo nezate ngai moko na volonté na ngai na mona ka muto penza benga nga participer na makambo nga lobela nga makamba bien donc il faut na remercier oh boye et est-ce que ça problème na yo net na lobaki makambo ya petit nga Doudou Swami monsieur Swami Makobo yes yo bi pétion obi que pétion na pesa bino ke baza de kaka na monde moko azali ye mususu azala na côté ba Pyongyang donc na yebi pétion na yangana na lobela ki ndenge wana puis na pesi ayeba penza ke na pesi valeur donc so na zobeta masolenti ya petit na nga papi defla moi na lemba na kati ya Paris est-ce que ça na problème yo bi makamni nga na sola na petit wana donc Congolais lingi ko minimiser makambo balingi kaka donc eloko muninga nazo sala il faut azalaka na quelque chose à kolobata za na droit kolobate mais azaka na quelque chose à koloba
Tu vois, un jour que papi gagne à étranger, donc bota ka gagne, donc combo les années, congolais, on dirait mindele, personne n'a eu mindele mon recommandé papi, monsieur gagne. Tu vois, changer papi que le mot papi gagne combo les amis, c'est parce que papi gagne n'a pas pouvoir, mon gloire soit pouvoir, mon gars qui gagne, on a pété combo les amis, ok ça combo mon original, papi gagne, donc un jour vous changer parce que congolais lingui. Jamais comme ça moninga ne congolais donc biso ko ça que biso to souffrira te biso peut to souffra pas to sala bino musalo to zokata na biso ko sala mais est-ce bino bo pesa biso quelque chose yo pesa nga combien pour yo loba na nga ya ko changer façon na so yo pesa nga combien oso kabela nga caméra ou kabela nga mbongo moko boyo oh ya contribuer pas to sala ata demande moko a au monde ba promesse pour mona ke congolais akabaka ta sala ke loko moko te botala ba français a ezala ki makambo oyo ya bandeko na biso ba koya ki kuna ba dindaki na mai ba congolais boni ba lobi yango ba congolais boni ba lobi yango mais au mona ki ba français awa ba salika ba sengi mbongo na 24 même pas ba milliards biso congolais donc 50 mbongo komona donc et kosala ta ba 1 mois ezaka na $5 parce que congolais motema mabe ya mabe donc congolais bo donc yo mutu ozoloba na ngana changer façon donc yo nde mutu changer place à kotala parce que yo oyebisanga makambo na kosala te parce que na yebi makambo nini na zali kosala pe na kosala te parce que na sala au plaisir ou bien na sala catégorie ya batu moko plaisir donc congolais donc to tika ba makambo wana ya ko lobaka makambo neti kaka boy mutu asali makambo kaka boy il faut changer il faut changer yo zana ne pour changer ça ba makambo après mise au point oyo na lingi na enchaîner na nouvelle moko nécrologique vraiment et pesa qui passe na mawana motema donc na jour kaka oya Pâques oyo tozaki nouvelle à partir des réseaux sociaux donc famille qui sombe bazali en deuil donc choka kinga makasi Hortense qui sombe a witi ko tika biso vraiment passe na mawana motema donc nazaki vraiment choqué na kasi bozo mona na ba bilili photo ya mwana mwasi oyo vraiment mwana mwasi mo ki toko ezaleli malamu donc vraiment atiki biso pour boye baka ki photo milengela parce que jour ma yebanité donc vraiment toutes mes condoléances na famille qui sombe en particulier na bienvenue qui sombe la superstar na kis qui sombe donc vraiment naza de cœur avec vous donc nazo partager souffrance wana donc na opesa bino ba programme nyo surtout ndenge makambo nyo surtout ekoleka vraiment nzamba yamba parce que autant c'est vraiment azalaki mwana mwasi moko ozwane problème te vraiment et pesa ngai passe et puis je m'attendais même pas de pesa ngai choc à makasi. Bon, sikoyo nazali kokota na sujet na biso ya liboso comme vous pouvez vous en douter pour batebele bazali kozila ngai na lobela makambo parce que depuis eleka qui ça fait maintenant na kanisi ba 3e ou 4e jour ngai na lobeli yango te parce que ngai nazali mieux placé ya kolobela makambo oyo parce que na yebi mutu oyo abimisi makambo oyo na lingina yebisa bino nanu avana banda donc bato lem susu bazali ko comprendre ezali makambo oyo pasteur Walesa alobaki donc parce que ba pasteur ba mboka na biso ba koma na ba prophétie donc yango wana na kwa ki jamais kotika yango on va tirer sur lui. Je parle aux autorités pour m'entendre. Je ne cherche pas ça. On fera un coup d'état. On va tirer sur le si je ne suis pas dans 2 ans, écoutez ce que je dis. Le politicien, le prophète des nations. Je suis le prophète des nations. Je parle au nom de Jésus. Donc, au moment de la réalité, vous ne me verrez point. Pour tomber la porte du président. Je ne frappe pas la porte du président. Je ne mettrai point. Parce que je le sens de Nazareth. Je sens que j'ai Dieu.
Donc nazali nanu ko s'adresser na yemoko walesa. Walesa, omoni lelo nazo pesa yo zali avertissement. Na pesi yo avertissement parce que yo yebi ngai na yebi makambo na yo bien parce que ngai donc tant ozo na poto donc nga nazali ki parmi donc bateau ba bande ko couvrir l'événement na on na kati ya poto donc nazali ki na circuit na yo donc place aux ali na ko kota mais omoni makambo ko sambela oyo na mboka na biso na Kinshasa surtout bato bakoma ko sambela on dirait Jésus-Christ abotama na kini ba leki kutu place Jésus abotama nyo surtout wana ezali parce que peuple commis na souffrance kutu niveau et comme na misère parce que tant qu'on a l'air Mobutu ou bien na l'air Kasavubu bato pe bando sambela mais et comment ndengi sikote parce que le comment soki otamboli départ église départ terrasse donc pour batu ba koma na souffrance ba mi pesa kaka na lo sambo et puis place bazo kendewana na yebisi bino ba pasteur bazali ya bien bazali ya kotanga mais la plupart baza ba aventurier ba charlot donc siko nazo s'adresser na walesa pasteur walesa yo do yo siko yo ba prophétie na yo wana salara. Pourquoi yo sale la ba shege te oleki na nzela omoni shege moko olobi na moni prophétie nzambe alaki singa ke lobe ko longwa shege ozwa biloko bo donc yo ba prophétie no sala kana batu moko bo yebi ke batu bien ozo investir yo zo loba ke na lande omoni nga na zoka tana ngai soki likambe kui na zoka tana zilaki na na yoka réponse na ndenga lobaki donc prophétie olobi do yo musali na nzambe soko zui prophétie ndeki bilo ba prophétie parce que bino ba passer bo kansa bino kam to bo sola na nzambe. Et puis surtout tout numéro de téléphone en Zambie mutaza a opesa mutu numéro de téléphone azate donc mutu to solar na Zambie neti ngape na solar na Zambie aza mutu nyo surtout mais bino bokomaka na solo laki na mona ki prophétie mais non mais c'est n'importe quoi donc yo wale sa suko prophétie na yo pourquoi tango kanamba sali 18 ans pour voir bino ba pasteur yo wale sa pourquoi sali ki prophétie te lobake donc kanambe okufa dans une semaine ou bien kanambe na Nathalie kanambe ozo boma bato nzambe ayebisinga ke kanambe okufa bo sali ki prophétie wana te suko neti état de droit beaucoup mosala ba prophétie moka bozoba donc pasteur wale sa ngana yebio ba prophétie na yo ebele za lokuta et puis ozo lobake osenga mbongo te za lokuta osenga mbongo osenga mbongo directement te metango sala makambo ebi ke soki na cible mutu boye tango na osala ye akoyela ngambo et puis ba prophétie nyo seza lokuta ngana zo yebisa yo ngai tango na mona sabino peza on explique no pasteur prophète donc quand on a moni pasteur wale samba liboso on a yebisi wale sangana za fanatique na yote nga makambo na zo mona o na koloba o na monite na koloba te ya bandolo bananga ayo za tetu ndi matenga bi oui ngana ndimaka oyo na moni na mona bato mususu wana na kowanga na te mutu ayebita awitaki libanda koti ya koi mais na yebite soki ye walesa aza na magie ou bien aza na inoptizaka bato to bato mona ngo pe na TV mundelo mona zo inoptize mutu azo tindo zo tambo libanda zo longo le blamba songo yeba donc na mona bato azo koya na zo comprendre te bazo koya pona ni parce que la preuve ngai na koya te nga na koya te alobelanga makambo alobi na ngai yo nini na betile masolo na ngai abetika masolo o ngai s'adapter kana masolo nga na yebisaki ye pas toujours ba makambo prophétie ngai ça fait 1 an donc avant que tout Félix Tshisekedi akota na makambo ba lamuka zwa soki akoma soki président nini ya parti politique nga na lobaki Félix Tshisekedi aza prochain président na biso. Est-ce que vous pasteur de ceux qui sont pasteur moi le bagi netingai wana kutu bato bazo boule kutu teke donc pouvoir évoquer une opposition alobi que président oyo akoyamba la simia azali Félix Tshisekedi est-ce que vous pasteur na yebiso wale ça pourquoi yo tango kanamba vandaki wana 18 ans au sala prophétie donc pourquoi au sala prophétie na ba shege ou bien bato moko nzala ke boye okena kaka ko sala prophétie na bato moko o yebi ke bazana mbongo après que o yebi ke bako zongisela yo na retour yo na ngana zolo batenga na mona papa passer wale sang donc ngana zai na kabo yebi ke grand frère nanga Michel Persona azaki maladie donc ngam na mema pa wale sa na mona wale na meme pa wale sa parce que pesa mutate meme andima ko sambela andimela wale sa koma ko benga e bazali ko sambela ngai ermo ko mona vandina wale sa na bisi papa wale sa
yo to mona bato bayaka o azobota te matrice baluka ozongisi obona bonga bisiko ngai na ememelelio ya nanga azali na malade pourquoi tant ozo sambela ne zo simba te malade ngo sila te oh non nga na zo sambela ka ndenge na sambela donc amone ke ngai moya ko tsanga ba makamu na ye wana ezate toyokana ezate donc ti lelo aloba nanga na suka ke frère na yo oyo akokufa te akokufa ti akokoma mpaka akokufa na maladie azobela te ya cancer akokufa na maladie mususu ti akokoma mpaka biso to yebaka évolution maladie wana na bando sekana nga na tali mais suka grand frère nanga wana akufa mais boyoka susu ce qui était grave au soi-disant pasteur o ba mona nzambe basolaka na nzambe donc frère nanga wana akufa wale sa bando sambelela ye wale sa pe ngai naza mutune na ndoza na ye avant to bebana parce que walesa donc na kokoma wana abenga même pangai a présenter nga ba condoléances ti lelo na mukolo lelo frère na nga wana kufa walesa zwa courage ta benga ngai a présenter nga ba condoléances donc wana nyoso boto mona ezali soni par rapport ya makambo alobaki nandenga yebi ke ngai na lobelake vis-à-vis parce que na opesa bino exemple pour nga na pseki walesa mukolo nga na omona makambo ya malonga te na oyebiso na mona makambo te ngana lelo po ezali avertissement na robimisa nyoso tuté mais ceux qui a continué ka ba venti wa zo sala parce que walesa lukara buzz pour baye asala makambo buzz ba tchai parce que ayebi aza muto ba buzz et puis walesa but na ezali a kota na circuit ya président de la République wa zalia parce que yo siko ba kanambe za kone bondo sambela ka kanambe na kingakati nde bondo sambela siko neti ya moni président de la République ya sika alingi o monde kitamba ndolo bana vidéo na yeke bon ba luka ngana yebsa bino makambo yo président de la République a luka yo prophétie na o sali siko bomba ngo pona yo walesa yebaka ke président wana za pe na ba pasteur na ye o ba sambela banda kala azana besoin ya prophétie na yo te Tilelo donc walesa na ebisi bino abenganga te pour a présenter nga ba condoléances nga mokolo moko tang ba problème moko bimaki boy na ngo ke na détail te na bengi ye na lobike walesa na ebisa ki oke nga soko na yoki likambo na oyebisa yo likambo walesa zanga réponse a repesa nga par rapport à makambo wana parce que ndenge na memaki na niveau na matsaki likolo sikoyo na suka ebisinga oyo ko lo bananga boite nga nazali mutu munene jamais ko lo bananga ezali to mankinga kesinga bi walesa yo mutu munene ozali mutu munene ya église na yo ubioza mutu munene yo binga bato minene nini nga na mona na vida nga yo mutu munene tana sang mo bibazo boyo ko lo bananga bote nga za nga boza mutu munene na bandimi na yo obayaka na église no za mutu munene pona ngate donc so nazan likambo na kolobela yo donc mutu nazaki ne pembe na yaki tellement so mondenge na lobela walesa donc na gansi banda walesa banda ki passer na ba lobela ndenga na te asenga kuto ba pardon na place na ngai ngabi non na lobeli yo pesa nga réponse banda walesa joua na pesa nga réponse te na makambo na tuna kiye na déconsidéra kiye na monenge na bi non bato nyoso tout bazana bango ka ndenge moko parce que nga penza au départ amarka kingana mona pena muta uti libanda yebieta yebo akoi nazo comprendre feni no azo kwetsa batu et puis azali mutu muka zo sola bien lo kanga na mona kaza mobulu te na kota basi aza mobulu te na kota basi mais siko na bando kulinga na yeba ndenge nini batu bazo kwena ba témoignage mais na suka tango na ko mona makambo na oyebsa bino te na bombia nanu na yeko mona penza na bia donc bango tous c'est les oiseaux de même plumage donc ba charlot na ba charlot. Donc pour conclure, na ebisi bino ke wale so yebi na ebisi na pesio mise en garde. Ezali avertissement. Yo moko yebi ba dossier ba téléphone moko rembourser ki bo pour na événement moko bo na bombia ngona. Mais soko continuer ka ba ventir na yo no sala wana donc do pona uluka ba buzz parce que bino bo so na nzambe le so to 5 bino numéro de téléphone be bo ka nzambe photo to ko mona yango te. Donc wale so profiter na ba passer mususu na souffrance ya misère ya peuple congolais donc walesa na rappeler le susu yeba président de la République azana ba passer na ye o ba bandani bandakala azana besoin na yote donc yo kendaka ko sambela na kingakati o kendo ko sambela moi si la première dame o ko sambela po bino tout bo profiter ki na système wana ba pesa bino ba avantage ti wana na biso pourquoi yo ti ozawana pourquoi Bossa la prophétie à ta mokote passé ni la sala prophétie
moko po na nyangala kata wana kanambe o kanambe bonabo boloba iloko te siko présent oyaye ala boye na ba prophétie na bino wana lukuta ba prophétie ya Walesa azali assemblera neti batutu assemblera ndenge batutu bango koma business na bango ya ono bomona bonabo ngala azwanga tanga ba maboko na santarien na koya te bato bakoya na ebite so bando koya pona ni ngai na koya rien aloba na ngai loko moko te ke e patangai nga na bando ko kamwa ndenge ni batumsu ba bando koya donc Walesa na pesio ka avertissement. Donc, biloko wana bo sala wana o sala ba base tika yango sala ngona bato sala wana nazwa aloba moleka o aloba ki ka botula ke ba kisi soki azaki nganga kisi botula ke ba kisi après moleka ya balukeli be dingwe bo monde ba balukela ba ki moleka okufa est moleka kufa o azui prophétie moleka okufa mikolo est ce moleka wana kufa. Donc pour dire que Isaka va aventure wana ba osala wana donc ba zuluka porte d'entrée moko boy à côté à l'entourage à présent la République donc président de la République a dépendra na soka vandi moni pia kali a créer événement moko boy pour akoloba donc tous en a besoin ba prophétie na bino wana te donc ngai na sala prophétie depuis le 9 novembre 2017 wana kutu makambo o ya élection kutu o nani to mo neti Tshisekedi a un avantage rien à loba que présent Félix Tshisekedi a présent à Congo na tshela bino mo bomona. Je dis 9 novembre donc tozali en Tongo toyaki poto kutana na président ya UDPS tout le monde est d'accord na côté wana Félix Tshisekedi qui sera ndeki tozomona prochain président de la République ya mboka na biso. Donc binomo bolandi est-ce nga za prophète est-ce nga za pasteur na lobango depuis donc le 9 novembre 2017 wana kutu mutaza na bulletin na bi Félix Tshisekedi akoma présent bon soki nazalaki mutu moko bonango bima peke ono naza pasteur donc bo tika ba aventure wana bozo sala wana Walesa une fois de plus c'est ça mise en garde. Soko bandeli suma solo yo yebi ozotala bien oyebi makambo oyo nga na koloba po na yo o bato ba yebi te parce que nga na zaki na circuit na yo donc nga déjà tant na poser que ba question na lobela ki yo donc à la limite kuta gazma donc nga no déjà o bandai ko écarter nga komi ko kimanga parce que ebe ke nga na za ko sala idolâtrie te nazo zala neti bato mususu te donc nga so likam na bando lobela yo tango monike na komo poser ba biloko moko ba question moko bozo emmerdé yo allez ti wale ça au komi ko kimanga ozanga sur na téléphone te au comment ko kimanga la preuve ti frère nanga kufa au benganga même pas au présenter ba condoléances parce que soni na makambo lobaki donc bino l'église ya ngwana président de la République sera sisi na makambo azana ngo il faut pensa ko trier ba passer wa ba Charlot ba kanga l'église na bino parce que ya moto ezo distraire peuple congolais. Donc pour nous clore vraiment donc définitivement dossier oyo ya Walesa ndenge na epsi oyo zalika avertissement donc mise en garde donc soka continuer kana ba vantir na yo Walesa yo yebinga na yebi masolo na yo na ko bimisa penza oyo penza ba klebo wa penza oyo za penza donc soko kangami na yebite soko ondo luka nzambe bo solola na ye po bima mais oyo na yebisio tika ba buzz na wana sala ba buzz na wana sala wana et sika oyo lingo sala mais ko sala yango te na ko distraire bato na makambo ya politique parce que président de la République azana na makambo belé ya ko traiter il y a plus important que ba bêtise na oyo zolo ba ya ba prophétie wa lukuta oyo soki nini donc pas bino mutu bokansaka bino nde bosola na nzambe biso nyoso tutu sola na nzambe. Siko na ningi na kota na dossier oyo boyebi ke ti lelo papa Lutumba azali nanu awa na poto zalaki mbilinga donc dossier babandaki ko clôturer dossier te babandaki ko sala nanu donc ba démarche belé ti siko yo lelo donc dans une semaine corps et ko kende na Kinshasa na kasi ba kokundango le 4 donc si ma mémoire ne me fait pas défaut mais eloko ka nazo pesa ba tout conseil o bazali na 4 ya organisation wana boye bake ba profitaka ou bien ba liaka mbongo ya matanga te donc et community business ce qui muta kufi artiste moko kufi donc ba sali ba makamona bango ba prévisionnel moko zo mona comité na ba millions pour nous rapatrier corps, na habité sur base de quoi? Donc toyo ka soni penza ke muto akufi donc bozali ko sala
cop pour bolia mbongo à partir muta kufi siko lelo musicien kufi papa Lutumba kufi o so ezalaki ba makamba mboka na biso ezalaki bien mbele ba papa Lutumba mbele bazo vivre na ba œuvre na bango to boyite ba ko kunda mais siko ngazo ba musicien ba kunda bango bongo siko ba instituteur ko bazana ba école primaire ba professeur ko bazana na ba CEO siko soki ba kufi nana okunda bango ba professeur quand même bazali ba pesa ka batu mayel mais siko soki bango ba kufi banani ba kokunda bango est-ce que l'état kundaka bango donc vraiment to tika makambu oyo tozali ko sala soki mutu akufi bato bakomi ko profiter nazali ko pesa exemple botala kaka esprit oyo bato bakomi ko lela mbongo donc siko corps ya papa Lutumba ezali awa ba musicien tout bakufa libanda donc bato bazalaka organisation neti association Seben oyo et sangisaka makamba ya bato ya musique donc tozali na vie présent Niboma présent Adieu Salemba Barouf Mbutanganga bazawana donc bazalaka basali ba démarche ba kotisi corps et kei na kisasa bat bayambi yango mais botala makambo ezali kolekana oya papa Lutumba donc batu mususu délégation ezoyita kisasa famille écoute restreinte délégation ezoyita kisasa ba musicien mususu na batu mususu bazoya awa po bazwa corps est-ce que on a poto corps yango ba komema ngona mu Congo ou bien na nini est-ce que to ba mona corps à part ka soki makambo église sili mais cette église ici est-ce que corps monana donc batouana au lieu bazila corps ba viendeng na lobby ke batouazo ba dans notre organisation président Nibo Mazawana président Adieu Salemba donc nazala ki nekutu kuna na studio neto sola ki longuement na kambango ba ko sala ba démarche ba kotisi corps et kei bino bozila do batouana ba witi kin ba ye a ba futel ba ba ticket na ba séjour ba ye ko zo corps on dirait ba ko mema na maboko ba zongi na bodo po bo mona ke donc perte mbongo donc bazo sala ka makambo pour perte mbongo donc boy sanga sikoyo importance ni aux assos ezaka donc bana na yo be mwasi na ye moko direct bon ça va ko ya awazuko pour ba accompagner corps bon c'est normal mais siko batu mususu wana bazako tu famille donc bazo corps ba longwa ki ça ba futil bango billet ba ye abazuko bazo on dirait que bango ba mona corps ango ba mona kaka na messe après messe ba mona ngote parce que mona na raté donc pour bino kaka botala kaka niveau ya raisonnement na makambo ya Congo na makambo soki muta kufi na répéter tout nga na pesa bino kaka conseil ba liaka mbongo ya muta kufite ba sala ka cop na mbongo ya muta kufite donc vraiment botala kaka donc to pesa bino ba programme mieux surtout na cluboriginal.com mais vraiment et ça là qui passe na ma motema mais na c'est pas que belé parce que to songola qui vraiment longuement na présent Adieu Salemba na c'est pas que kaipsa inga ke bazwa ki solution donc solution ezali donc dossier on les a clos makambutu ba mbongo bango basenga ki nyo surtout ebimi donc sikoyo ezali kaka donc semaine mobimba ezali donc ça les a et puis semaine ezala au corps et au kende donc ça les ezala jeudi vendredi samedi et puis dimanche ezala messe après messe wanande ba tout bendani toke na salle to yoka ndenge ba musicien ba ko beta pona ko rendre hommage na musicien parce que musicien ba lelage kaka na loyembo donc botika la kaka connecté sur Playboy Original to pesa bino vraiment ba détail ya programme on a nyos liwa yo moibi kumeli biso lisusu papa Simaro bibliothèque ya musique africaine bibliothèque ya musique ya Congo. Adieu papa Simaro Ramadan Poki Pécho Moubenga Tolé la poète Masoué Kondamla No Saba Ebeti Oh papa Simaro Atiki Bisa Ça fait 1000 nuits que je pense à toi, que je verse l'état de l'âme qui ne pourra rien changer. J'ai donné Yangouma, Diwa Som. Mokalona kokufa kaki kubite Mami lela Alobela bino maloba na ngaya suka O babele famite o Ndekopete o. Il était notre monument historique. Papa Lutumba est parti. Aujourd'hui on a trop pleuré. C'est normal, il y a des raisons. Au revoir papa. Wekana mokili tozali nde bapaya abele ndeko ya mbaka biso. On attend des sirènes crier. Notre papa est parti.
À qui je prendrai la partie? Les jours de mon jugement, on a beau à dire tout ce qu'on veut. Papa Lutumba, notre monument historique. Laissons-le partir, laisse, en paix. Michel Bongo, JDT Massassou. Ma belle, yo 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 yo. Ma belle, yo yo. Ma belle, yo yo. Ma belle, yo yo. Ma belle, yo yo. Miguel Coca-Cola. Si madame Asia esa moja na papa wema esa moja na marimu samu esa moja na lombo makiadie esa moja na le moloto esa moja na bae banana PR Record, la belle. Rachidé, c'est à Moïse. Si ma ramasia, esa mote, na tabulei, emene na blaze combo. Armando la richesse. Esa mote, na bangala, abeti masikini. Les grands ninjas, Adelou Système, Oyamba, les poètes, Simaro Massia. Les artistes ne meurent jamais, ne meurent jamais, 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 jamais. Donc, si vous avez une activité à chef de l'État, pour nous avons 5 minutes, et vous avez commis cours moko éducation civique. Donc, vous avez congolais civisme pour Ayeba, parce que chef de l'État Zawana a été pour tout compliqué, parce que ça déjà une tâche difficile. Biso to ya na soute que pour to bando compliquer tâche. Donc biso il faut to ya to faciliter tâche pour asala tout. Donc kana chen wana zoma solo na mbutu to na dikosi. Donc parce que intérêt mo rezate siko bozomo na Katumbi kalata zonga kuna. Donc Katumbi tanga zonga kuna za pour acha président Félix Tshisekedi poids batala ndenge nini bakolongola mutu wana ti akima na mboka na biso. Donc boyebi que président de la République a witaki Lubumbashi après Kendaki na Est Beni atel bato malade et puis Kendaki a réconforté bato bakufaki na mai na lac Kivuana na Tanganyika. Donc apesaki bango asali ba makamyo surtout azu ba décision que donc pirogue moko to ko kota mai sans ba boué ya sauvetage. Donc tanga zonka ba mona kisasa donc a vandité jour et lundi à Kendaki na boma na cadre kaka ya 100 jours ya projet na yewana il y a 100 jours il y a chef de l'État boyebi que donc azo sala tout makambo nyonso tout ezala bien makambo penze za priorité ba kotisango na 100 jours à président de la République à Kendaki pour à inaugurer démarrage il y a nzela oyo ko relier boma na matadi boyebi ke na développement mboka to kelongo na classe donc voie de communication donc voie routière ezali pe bien pour na développement mboka parce que ya mutu ezotinda bazora ba marchandise o soke witi côté mususu ekotaka côté mususu banzela eza bien te donc voie pe fluviale ezala bien voie routière pe ezala bien donc yango na bomoni ke président de la République azako sala nyonso tout pour na ko bongisa banzela nyonso tout wana nazotiela bino na ba image botala le président de la République akendaki kuna. Le président de la République reste déterminé à donner une impulsion au développement socio-économique et à améliorer le bien-être de la population par la réhabilitation, la construction et la modernisation des infrastructures de base. Voilà qui l'a motivé à effectuer cette mission éclair dans la province du Congo central ce vendredi 19 avril. À l'aéroport de Lukandu à Boma, les gouverneurs des provinces Atou Matubwana, la notabilité locale et provinciale ainsi que les forces vives sont venus saluer la première visite sur leur terre du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis son avènement à la tête du pays. C'est au kilomètre 15 à l'entrée de la ville de Boma que le président de la République est venu lancer les travaux de modernisation de la route nationale numéro 1
tronçon Boma-Mwanda. Longue de 109 km, cette route est d'une importance particulière car elle constitue l'unique voie terrestre qui ouvre notre pays à la voie maritime. C'est une route qui part de l'embouchure du fleuve Congo jusqu'au centre, à l'est et au sud du pays en passant par la capitale. La réhabilitation de cette route va à coup sûr booster l'activité économique dans cette partie du pays. Il permettra de relayer désormais sans difficulté la ville portuaire de Boma au territoire côtier de Mwanda. Il porte sur la construction d'une route revêtue en béton bitumineux de 5 cm, la réalisation des ouvrages d'assainissement, la construction de 4 ponts d'une portée totale de 80 mètres, ainsi que la mise en œuvre des travaux de signalisation et équipement. Le coût total des travaux est évalué à 76 millions de dollars, soit un coût de 720 000 dollars le kilomètre. La durée des travaux est de 24 mois. L'importance de la chaussée tient compte de l'accroissement du trafic, de la croissance du trafic, dans la perspective du développement des infrastructures structurantes de la République dans la province du Congo central. Après avoir coupé les rubans symboliques, le chef de l'État s'est adressé à la population locale en la rassurant de sa volonté de travailler pour le bien de tous. Ozana mboka oezali na bwanya ebele esengeli et profiter nanu na bana mboka. Mingi ya koloba lelo te. Abombeli bino makambo ya bien. Si matango na koya. Merci papa. Il faudra attendre 24 mois pour voir cette route complètement métamorphosée et l'expertise locale n'a pas du tout été oubliée. Donc, par ces images, Tokomi vraiment na souka, presque na souka émission na biso ndenge na lobaika question Tokomi na souka na comment ko remercier ba base nanga o bazali partout dans le monde donc ezali obligation te ngai moko na remercier ka batu ba yeba kutu teke na ko remercier bango. Donc vraiment donc pour ngai ezali vraiment likamoko na tenarna salango pour na encourager batu oyo balanda ngai donc nazali ko pesa ne bandeli na Canada nazali ko pesa mbote na monsieur Joseph. Il va se reconnaître et moi yebi to solo qui longuement comme on a monsieur Joseph na pesi ba mbote belé ndeka to solo là qui vraiment en tout cas c'est plus ngandengi ba congolais belé ba komi ko telema makambo ya mboka na bango donc na ko pesa siko pe mbote na kati ya Liège na Gilles Kabanga oyazali mokonzi ya mouvement Lusha kuna na Liège donc to solo ka mingi kaka makambo mboka pesinga pe ba conseil donc Gilles Kabanga ba mbote na yo donc na keyi na Norvège kuna na ko pesa mbote na Landu o ba mwana yolo babengi bayebi na kombo ya peuple donc yepe abengi nga kaka ba remerciement soki bato bazopesa nga ba remerciement ndenge wana ezopesa ngai courage ya kosala ya rabino ba émission parce que ba misusu donc ba koma ko ba makamo bo ndire kutu azali congolais te mais heureusement que bato yo bazali ko yeba musala to sala na bato balingi mboka na biso epusana bazali ebele par rapport ya bato mususu donc na keyi et pas ya mama Deborah couple moko pastoral au bazali na Suisse na pesi bango ba mbote ebele et puis na Luanda na kopesa mbote na Chombe Makangu donc Chombe Makangu donc mbote na mingi na kati ya Luanda et puis na ke na Nairobi pour na kopesa mbote na John Mbaya donc abenga ginga vraiment benganga plusieurs fois bon pour na kopesa ka ba conseil kopesa ka ba idée pour na makamba mboka donc na kati ya Gabon boyebi que partout dans le monde balanda biso donc na kati ya Gabon na pesi mbote na Philo Nzola Meso donc yazali représentant ya ba congolais na kati ya Gabon a lobby vraiment 5 minutes tout le monde est d'accord communauté nyo surtout ya Congo bazalaka na Gabon balanda yango naza kopesa na kati ya Louvière na Belgique Clémentine ba mbote ebele parce que yepe amankanga 5 minutes te donc na kei na Genève pour na kopesa mbote na Edi Poutou donc na Genève ba mbote ya trop nazongi na région parisienne pour na kopesa mbote na Philippe Banza ye avandi na 92 na Boulogne Billancourt donc na kosukisa
ba remerciement ngana ba mbote na Kei na Angleterre pour na kopesa mbote na maman Lauriane Mengié azali petite sœur propre donc tangu ta benginga ça fait longtemps na ça inet na bossa na mais yo jamais na ko bossa no Lauriane Mengi donc ba mbote ya trop ya yo na papa donc toujours en Angleterre na pesi Willy Moulolo mbote et puis Blaise Mawanda et puis na sugisi na Robert Massassa. C'est ainsi que s'achève ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver dans 48 heures pour un nouveau numéro. N'hésitez pas à commenter et à me faire parvenir vos suggestions, objections. Nous allons nous retrouver dans 48 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Dès qu'on a dit Sabino que Kanambe a commis na souka donc malembe Kanambe ma solo na mbutu tona diko sako bikate moni Kanambe azana déjà azako regretter ya kanisa ki ayeba ki Félix mais azomona penza siko Félix akomo bimisele do ba face oyo ya ba kan ya pemba donc Kanambe ndongo zana yeba ka ki ma solo na mbutu tona diko soko zongo abu pia. C'est la TV et il y a makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya la TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya la TV. C'est la TV. Mais ma biso n'ozo mais ma biso on a 4K machine ma daka c'est la TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Lokuta mokili bandi na mwasi soto zina Bible de quoi Adam na Eve na la kosa moninga izana mwasi basi bakosa mibali te mwasi so akosi mobali te ke mobali wana akosa mwasi na ye vérité ezalaka te yango pe moto comprendre ke mobali akosa ki yango pas kosa ka ye eloko etinaka biso mingi tokende libanda ezalaka na comportement ya mwasi lolenge nini mwasi azobombola ndako baréponse ya mabe ke basi mpe baza mpe mayele moko ya mabe oyo abengaka bamale mayele ya mabe basi bazalaka mpe mibali tobandi comprendre mayela mabe basi basalaka nango wana neti ebo so alobaka vérité est-ce que bakosa ye te soki azokosa nga mpe na kokosa ye soki lokuta ekomokota na amour quelque part basi nde bamemaka makambo wana nga na mama maria te namoni lomo abongo nganga motema esima te mpona nyonga basi mosusu mpe balingana bango kaka ke soki okosi ye andimi na ye so oyebisa ye mpe vérité omona bone kondima basi bakosaka mibali te mpona nini bango balingaka biso tokosaka bango mpo bango bakosaka biso yango tokosanaka balobi tula dikulu tala mpe tozosala likolo kotala donc s'abonner surtout la clé boa originale vous n'avez jamais décidé. Il y a la lore noire à la bouche de la presse congolaise. Non, c'est la Nicolo et j'étais pété loco de l'eau. Pété loco de l'eau, on a pété de l'eau amour débat. Amour débat. Dans le but pété loco de l'eau. Nakati amour débat basi jeza ebele donc on s'akanté donc boza boko lemba nga na lemba bino te po bino nde boko lemba basi je merci mingi na yemo comme mon patron mon boss César Ngadi depuis Paris donc zala yo amsa les osala makitoko si je na biso elele nakati amour débat eza nini nzambe na ngai